Ma mission TV, le miroir du monde. Maman a dit à Arafat, a besoin de Bill Clinton à Miss. Dernièrement, Samuel Eto'o, où est Bill Clinton? Tout bazana bazotuna bakombo ya bazotuna kombo ya papa ya Arafat. Papa Arafat, c'est Bill Clinton. Didier Arafat et moi no ngai so ilelo na zate. Et so ki pe Bill a okene liboso na nga, ngai fona honorer Bill. Et so ki nga na okene liboso ya Bill Clinton il faut honorer nga. Et maloba na etika na mutu ya Bill Clinton bino e ko le karabongo te. Ngai fona raisonner pas premier fils na nga. Pour moi, na nga Didier Arafat mutu honorer et bemba Didier Arafat et moi. Pour to okene biso nyozo 50 personnes. To tala makambe sala mona mutu ozana makambu kuna ezaka Bill. To tala ba télévision. Yé moko Didier Arafat na ba Trace TV to na ba RFI na ba France 24 yé azolo bango yé aza mwana Bill le so azate okesa Bill il faut bête na matanga na ye do aloba nga prophétie yango avant mais so tena ba média na biso bazo soulever pour kombo ya Bill Clinton te muda atokufa na ndawa oh ezaka liwa do liwa ya soni yo ya ezalaka te nzambe ne muda yebaka mundu oza bonzamba yebi mukoli yo kufa yo websa nzambe ngana kufi na liwa ya soni liwa soni ezalaka te bato batika ba croyance wana ezaki muta kufi ezaki nzamba bendaki se nzamba etangamaki ya kufa na liwa ya moto akufi na liwa ya moto ebo bato muso akufa ba ezaka liwa nini to bando kompe ba médecin so akufa ko ezaka liwa nini Didier Arafat so yekola ki moto za pona Bill so Bill mutala se Didier Arafat ko kusa moto so Didier Arafat asa copie ya Bill ya 100% mwana na ye do ça dit marabilo tout Bill asala so moni ba tatouage ya Bill bon di père Didier Arafat abeta non ko boya wana eza na ngona ninga télévision mais na ndenge ya boyete so ba kuta na ninga ba biki oza vie bonjour vie mais télévision c'est comme ça parce que faut to boya kalibanga na mbuma tela vient so na ndenge mutaza populaire do vient so na ndenge mutaza tika na ba succès oyo ba succès wana do succès c'est si la raté do pobo yeba yo po yeba na il faut boya kalibanga ko na ndako uta po to boya la vérité to boya la vie bozité il faut to boya na palais ya wenge mais to biki ne to boya ki boye père na biso za Vincent Didier Arafat misa Bill Clinton do ça dit Bill Clinton na Côte d'Ivoire bazo c'est là or donc ça dit bato zile teke azo le Didier Arafat bato zile ke tozo ya ko fêter liwa ya Didier Arafat avec père na ye Bill Clinton clip on a to valoriser sous valeur à Didier Arafat et ko si la raté donc clip on a pas bête yango c'est linze mona sens que ezala nzembo ka ebemete etika la hommage ya libele à Didier Arafat et ko bête na ba Trace TV na ba style sur Didier Arafat parce que to mati ba petit muso ba balanzete yo monaki do ba musul de démonstration ya moto mais so bando tanga ba artiste minene na mboko Bill ko mona raté tantôt Bill a cause à premier deuxième et Bill a cause le au raté na 2017 to bina ki de na saba simbango boye bisanga générique ne beta ya koleke de na saba simbango papa ba luka guerre na été yo luka guerre na père na bino papa ba luka guerre te oko sona na père na bino na palais ko boya Damas mais lobi na ngo melati o melape mai do 20 na ko la paix ba auto biso tout net même bon to même image ya wera donc c'est dit poto boa ka iloko malamu ba boa ko na mbumetela Didier Arafat ta 2007 attends 2007 na Congo testament ya nani ati ya Bill Clinton et attends yo musicien boza na succès o yo beta ba générique bien o yo nezana yo ku soki yo te Congo ma trop yé personne na liste te Didier Arafat moi c'est Bill Clinton donc ngai so na zate Bill Clinton alors qu'il n'ata la moana et amona na nofa bato so mona na cercueil et so pe aux la délégation ya biso nyonso meye akomona pe komona wana yo mona démonstration bila ko sala na cercueil ya hotel matuta kumbanga atana solo na petit na ye petit omoni makambo yo boza na pomte yo kende bon c'est la biso terrain mais au père na mutaye père na mutapesa ki yo makambo ngane na yo so makambo donc c'est comme ça donc bila ko pona makambo na parce que to yo to pesa ki mona makambo mona comme champion du monde yoko boya ndeni Arafat ye mona ba RFI to tala pa to tanga 2017 azo tanga Bill Clinton bon yoko ke na guerre na bini ato ke na guerre ato paroli mafuta paroli makala o ngana ke le Bill o le gate parce que combo ezana Côte d'Ivoire c'est Bill Clinton baba ndero le mati partout batie photo ya Bill batie photo ya Arafat bon batangi 3 minutes en Côte d'Ivoire na mito Côte d'Ivoire sous Côte d'Ivoire te parce que et toi ke na sa on a Cameroun bata France ba ke na ba sang Davido akena sana donc ba pisco baza na Niger donc ba tuna ba akena bloc ya makambu na bango ba problème na bango pour na Bill Clinton donc c'est dire na mito muni tala ba les choses qui est rare et cher muni Bill Clinton na mito tellement mon na raté aza avatar aza papa paradis papa bonheur ce que ba dans occasion comme on a eu Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bande nyonso vraiment bozuzo atteint côté la Martin invité suffisé donc bonjour na bino tout Nansir bande on a biso bazan niveau Europe Amérique Afrique Océanie vraiment
Bo pesa confiance na ba émission tout Martin invité ça salaka na ma mission TV ensemble na Bibi Kapinga la Bellissima ensemble na Moïse Kin réalisateur à Makasi tozo continuer toujours koluka ba actualité ko la sabino vraiment partout dans le monde tozala wana nde na lobara toko terranioso même politique même événement, même musique, tozana pour nous la saka surtout pour nous payer sa valeur na kati. Il y a République démocratique du Congo pour essayer Pablo Nsita, l'économiste et technocrate na niveau à Londres, surtout Karisha Sadik la finlandaise. Vraiment à un niveau à Finlande, fi a aidé vraiment bande connaît ba congolais au etika bangote surtout na président Chikito Mushashino na niveau à français Moro Bombito na niveau à Paris Bing Ching toujours Londres et Kouyaté. Alors émission lelo tokosa la na fondé les pères. Donc Bill Clinton, Barbie Macintosh, vraiment à Salipé trop na Katiambo Cannabis au République démocratique du Congo, tout bakoti na école il y a Bill Clinton. Donc émission les loza spéciale émission pour na DJ Arafat. To biso tout DJ Arafat na Côte d'Ivoire, o auti koti kabiso liwa moko ya pasi ya moto. Toro Solana na fondé les pères pour na li solo ya DJ Arafat entre Bill Clinton pour DJ Arafat lelo soka zali eza pona Bill Clinton nde ba copie nde to ka déjà et l'Obama mais to éviter to retourner sous pour tout confirmer ensemble na fonder le père. Alors fonder le père il y a Bill Clinton yo boromo nanga sunae pour to sala émission moi kala mais lelo na ma mission TV to zongeli lisusu fonder le père. Bonjour fonder le père. Ouais, bonjour Massanga Martin. Bonjour en tout cas. Bonne santé. Ouais, santé en tout cas ni yomo zo mona kutia olobezate par la grâce de Dieu. En tout cas, santé penda PPRD penda. Na santé penda santé zande lobi PPRD mais PPRD biso to bi à parti politique bon bah il y a Joseph Kabila ben yani mais té au PPRD ya Langila. Do PPRD à Langila do c'est-à-dire na PPL. Donc c'est-à-dire ouais ça Langila PPRD do c'est-à-dire PPL quoi. Donc c'est-à-dire na bien Congolais bu pikiri ki wa Bunkungu. Donc surtout ça na makasi olenda quoi. Alors fonder les pères to rozala vraiment boye c'est bon ba tout ba omona ba senti vraiment que Mikolo balobi Espagne donc réalité soki okolo ba na ba tout ba lando partout dans le monde ba talo na ma mission TV po les appé première fois au le kana chaîne o pour tout ça là non na ba elenga Congo yebi mais les autres na ma mission TV. Non ma mission TV deuxième émission. Deuxième émission. Donc d'abord ouais deuxième émission mon ngana za mona Fantomas. Bill Clinton za Fantomas ngana za mona c'est-à-dire il faut copier musicien parce que balobi musicien faut créer aspect. Musicien ko za na ndaku donc il faut ezala quoi. Donc d'abord nebi ko kutanga webi ta critique fonda za inango fonda no télématé na bana remercier ba tout ba soutenanga parce que na za ina blessure. Fonda sali 2 mois na ndako boucharaté doit télématé. Et il faut remercier d'abord Batoune soutenir parce que ba contribuer pour yo monanga makasi pour na télémaboy. Netina on a écouté na hôtel Ibra qui na personne merci na gérant Achille na hôtel Ibra parce que hier Ernio na gérant Achille Ernio Feliti Manzeta Mbila wa ba soutenir nga Feliti Manzeta Mbila na za Ernio na junior Tonda maboko pembe wana ba tout na za na ba soutenir nga na za ina garage mais ce qu'on a mis au fondé sur na garage mon na garage ndenge non, on a une blessure. Pour ça, l'accident, Mikolo Baromiga DJ Arafat. C'est pour ça qu'il y a un accident moto bendeng. Non, on a ça qui est bossé à DJ Arafat. C'est que car ils sont en panne. On a quitté, on a un systématique, il y a système avant mboka, tout ça système tout coupé. On a eu ça là accident mais fondé les pères très bien. La ministre de fondé na PPL. Donc on a à l'aise au bon qu'il y a des chaussures, on a des chaussures. Donc on a penda Congolais quoi. Alors, fonder les pères, donc santé déjà, ils ont normal. Il y a un moment Martin et invité sa fusée, na zuyo pour lelo. Tobet a vraiment li solo ya DJ Arafat. Donc, avant maintenant tout le monde boni santé à Bill Clinton. Pour Bill a salipé trop na mon musique na kati République démocratique du Congo. Mais Bele peut ba ignorer ka Bill, c'est comme si Bill peut a commandé des jambala, nde batu balo barasa la sur le côté, o balo bara mboa et ça coup fatigue la rachem méchant ou. To éviter ceux qui te rolo bani pour na Bill Clinton. Ouais, d'abord, on va saluer mon Isbor, tout à coup, Mbanga Fantomas, mon seigneur dans Bill Clinton, leader à 5e génération. Ça la trace, les lots, surtout mon Iban a mis belé grâce à Bill Clinton. Et deuxième, on a mes condoléances dans la famille à Samouraï Mobimba. Parce que Samouraï n'est pas perdre le fils d'un biseau.
premier fils à Bill Ginton c'est Didier Arafat et on peut savoir mes condoléances la famille à Didier Arafat on peut savoir mes condoléances pe na ba DJ tout ya monde parce que Afrique ya monde parce que Didier Arafat a comme dit mondialiste donc ça dit Bill pe aza mondialiste parce que moi na ye aza mondialiste pour Bill papa déjà comme dit mondialiste avant pour Bill era comme champion du monde Trust TV za la guité donc ba Trust TV za Bill déjà champion du monde donc lelo ba Trust TV bimia mo ba muso wale na Trust TV mo ya côté na world mais Bill asala a côté ba world ya sans Trust TV donc ça dit makambo tout ça bien Bill a ko da été bref image yango yo pour mona ke Bill a ko kufa te donc comme ya chez méchant on ezaki pour na ba muso pour na Bill Ginton te pour Bill a ko da été mo yo zo bimisa ko voix eza voix ki Bill siko Bill ngo kufa ndeni donc il voix na ba receveur nyonso ko tia on a place à Bill receveur na ba passer obi ke kala ba passer ba no te lokola ba sango pour que tu aies bateau à malembe zaki basango mais lelo passer comme monde comme lingani dozaki Bill Ginton donc ça dit Bill a ko kufa te na mboka oyo take ba œuvre na eza partout na banda ko nyonso tina ba église tina ba ré à transport donc Bill a ko kufa te donc Bill a ko kufa jamais donc ça dit so Bill a kufi c'est musique a ko pe kufi so Bill a kufi c'est musique a ko kufi parce que tout o ba imiter ça Bill Ginton tout on va imiter. Siko tout le monde peut artiste ambitieux sur net si ba génération ba Bill tout le monde peut ba ocha ba disque na ba marché zobe tapé kitoko ba chanson to éviter so qui Bill hein na éviter so qui azo zelani ou bien maram désert ou là lo bendenge ni pour na micho so to bito tanga ba artiste na éviter so qui yo o chapé Bill na kati na éviter mais so bando tanga ba artiste mi nene na mboko Bill comme on est raté tantôt Bill a cause premier et deuxième et Bill a ko betelo ko raté na 2017 tobina ki edenda saba simbango boyebisanga généri ne beta ya koleka edenda saba simbango Bill beta chant Claudine Lonzoka ni la capacité à niveau na yeke ngai na chant na koko yemba animation marqué tout ça nga ba style tout ça nga mais chape na ko yemba banda Bill beta Claudine Lonzoka rumba yebisanga animateur ni na bima o beta nzembo le Claudine Lonzoka et yebisanga musicien ni na beta nzembo ya koleka Claudine Lonzoka ya koleka lokola sans papier musicien ba yemba ndé to ba musicien nyonso ebiso mais solo ngoli bolingo ye bebisi bato chez éducatif ni ba musicien ba beta o koleka Bill Ginton Bill yemba sans papier dit Bill yemba j'ai créé le monde ça trop compliqué est-ce que Bill yemba bêtise Bill yemba ba chez éducatif o muto ko yo ngona ndako na bana pesa musique sikote musique siko après 2 ans yo ngolo ya kala do Bill beta sala o papa chez ba evre o muto ko yo ngolo ki Bill Ginton donc so bandi carrière à Bill sikoyo so ki musique iloko bilo no so Bill Ginton ezala ko sikoyo donc ezala ko sika donc ça dit Bill Ginton azakaka bato longola ba image do Bill Ginton ko da eta ki bango mo na ba orchestre na bango ba Bill Ginton bazali donc Bill ko kufa te mais lelo siko to mo na Bill ko kufa te mais so to tanga komba Bill to mo ne abima par maison mère wenge musique à maison mère il y a les rois de la forêt ou ranson o baza pe na niveau ya Dubai orchestre mombekenaki Dubai pona fierté pe ya mboka na biso eta ke wenge musique à maison mère mais lelo to mo na ba mission tout au balongwa et pas ba leader na bango lelo ba komo linga ba zonga pas ba leader na bango ba s'organiser ba salara maramba bien mais tout le monde ba na we ranson ndeti ba Bill Ginton pourquoi pas ba ko sangana pe ensemble pe ba sala pe ba blomo ndeti le pe ba mission misusu ba fali pour pas ba reconnaître ba ko felo mide d'abord on moni wenge musique à maison mère les rois de la forêt aza père ya monseigneur dangwe Bill Ginton aza premier fils donc mutabando sala honneur ya wera ezai Bill lelo yo pe muta solar makasi na ventone eza Bill et babilo o muso za ke yo ko za na ide mo malam oko pesa muninga est ce que muninga za na ide na yo moni mi lelo kes ndule za situ wenge za système ya yo zo ke nguna ba obenda lupemba yo ni osanga ba obenda lupemba do ça dit wenge za bongo mais ide d'abord ya ko sangsa ba mise tu ide ona Bill Ginton mta mise ide ona ngana na ebi yango to sala to ala quelque part to kana président Babindombe bazo solanga na monseigneur dango habité biso foto solana vientone to ko kuta na pe biso tout sale logo moko apesa que exemple ya bana ya boma et musique nde ba sala biloko na baba ba ego ba sangani ba lisufa abibi pourquoi biso ko sala ngo festival moko ya Weranson bana wera to ba sangana mais bana ngo bana nini ya wera oyo zotanga wana bana nini est-ce que ba ko sala na ide moko oyo baninga bazana ngo mais bana nini po to mona ba guerre eza déjà marambo mais il faut ba guerre papa ba luka guerre na été yo luka guerre na père na bino
papa baluka guerre oko sona na père na bino na palais ko boya Damas mais lobi nango melati o melape mai do 20 ans ko la père ba auto biso tout net ba auto bima na image ya wera donc ça dit poto boya ka eloko ya malamu ba boya ko na mbumetela lelo ba misu ba boya ngo pe non ko boya wana eza nango na ninga télévision mais na ninga ya boyete so ba kuta na ninga ba biki oza vie bonjour vie mais télévision c'est comme ça parce que faut to boya ka libanga na mbumetela 20 ans na ndemu za populaire do 20 ans na ndemu za tika na ba succès oyo ba succès wana do succès c'est si la raté do popo yeba yo po yeba na il faut boya libanga ko na ndako uta po to boka la vérité to boka la bozité faut to boka na palais ya wenge mais to yebi to boka ki boye père na biso za 20 soni soki 20 soni azana yelo mo alinga sala to sani faut to soutenir preuve oyebi ki kingeta ya 20 soni mutaninga boka onani ezaki mo seigneur ingeta ezaki na ezaki flashing ngeta mais lo resela ki ni ezaki entre deux sponsors sponsor na biso sponsor à 20 tonnes bazo wana te koto ba foto na terrain net sponsor à 20 tonnes bila na la sama place à répétition moni confession place ça mais sokité na mito mai linge baluka po ba meso bina biluka ba tuta kumbanga mais bila zakaka et ba idée wana ezape kaka que un jour ata lelote ata lobby e ko salama ezate comme nga oye ezongi papa na bino c'est papa bolimbi singa pe comme na monagi na non bila bo da photocopie originalité donc oya pe na photocopie au sein bolim ke baba pardon mon souci c'est ça pardon les appels na motema popilo muso oya bato monio est-ce que ça bon na fond du cœur et lingo lo bateke so na matanga bato la ole la makaso leki bato so na matanga na souci rien pour que ça la paye oyo vieto yokani tout ça te vieto ça la bongo pour mon koto préparer plan. Alors merci vraiment Fondé le Père, merci na Karim Chamba na niveau à Paris au vraiment azota la biso niveau à France wana au aza vraiment na souci makas ndenge DJ Arafat penda akufi DJ munene na Afrique et puis na niveau à Côte d'Ivoire Karcha Sali peut à se déranger makas a souci ndenge DJ Arafat akufi karabou donc en tout cas lesquels vraiment bango na ba junior langue na niveau States alors Fondé le Père to betano li solo il y a DJ Arafat oh vraiment atiki bisobwe toyebi idole ya DJ Arafat eza baza batu moko na ba Bill Clinton o lelo vraiment so ba mona musique azobeta ba la Bill Clinton nde mo pe to mona Bill total DJ Arafat donc voilà lelo DJ atiki biso na liwa mo batu misu ba ba liwa Sony misu ba ba liwa Somo misu ba ba liwa mawa ya passe mutu ba na ndenge na o akufi na buzoba o akufi na ndenge boy o datine ko kaki muta ba milimo muta boy ngali ngina to partager to lo ba non po déjà kufi yo kabisote mais to lo ba o sel biso c'est que artiste et musicien au penda beta musique ne ba normalement ko international lelo akufi kakabwati kibiso mais to moni Bill Clinton pe a salelier clip o a décorer ndetka DJ Arafat to beta no li solo na pourquoi makamunyo soboye ouais d'abord masana Martin na sena merci panayo o moni lelo ba journaliste batu boyo sala ko diminuer en plein grande musique mais nga d'abord na seigneur merci na félicitations donc ça dit premier journaliste o ngana sana émission Mamadi Arafat ezayo to totala ba télévision yé moko Didier Arafat na ba Trace TV totala ba RFI na ba France 24 yé azolo bango yé aza mwana Bill le so azate okesa Bill il faut bête na matanga na ye donc aloba on a prophétisé yango avant mais so tena ba média na biso bazo soulever pour kombo ya Bill Clinton te bo soulever te Didier Arafat azaki mutando bête musique mais le comme musicien yé moi zo raconter ngana za mwana ya Bill mais mino ozui sujet à Didier Arafat il faut soulever point pour faire sa musicien na bino honneur toto tela yango na ba télévision mais ngana féliciter d'abord yo ndengo ye poto soulever point wana et deuxièmement liwa son ezala raté muda atokufa na ndawa oh ezaka liwa do liwa soni yo ezala raté nzambe ne muda yeba mundu oza bonzamba yebi mukoli yo kufa yo websa nzambe ngana kufi na liwa soni hein liwa soni ezala raté batika ba croyance wana ezake muta kufi ezake nzamba benda ke se nzamba tanga maki ya kufa na liwa ya moto akufi na liwa mo ebo bato muso akufa ba ezaka biliwa nini to bando compare ba musicien so akufa ezaka liwa nini vina biso beaucoup de ba liwa soni po ipe akuya ki en pleine scène donc ça que ndenge tanga maki nzamba ba ke moto yo mukolo na ye ko ka jour boye akufa na liwa ya boye donc c'est comme ça. Donc il faut pas valoriser comme ami. C'est mon Didier Arafat qui Grammy, donc numéro 1 au monde. C'est comme si Bill Clinton y est moroso lingate pour favoriser pour les lots attendre Mbappé makas peut-être to ba négligence ou bien comment tant on ba ke ba chaîne boy bazo qui peut bilter quand ngamo Martin na lobeli yango. Bill ago loba sala yelo konate. Bino ba chroniqueur o yebi ke Didier Arafat c'est Bill. Avant yo bana comme Didier Arafat loba ke les lots grâce à Bill Clinton Didier Arafat a salanine. Parce que Didier Arafat est mort sur la TV5, comment il bosse banda soulever à Bill Clinton. Mais comment vous banda bête histoire il y a Didier Arafat
obani on est bandelti na suka comme ya muto ya copia ezate à l'épreuve à l'appui calculer na Congo ba mise bon basala fiti na ye bon nani azui likanisa osala Didier Arafat hommage. Donc yembele nzemba on éclairci biso no partout ba Orlando ba Karcha Sadi na ba Karine Chamba ba hôtel biso siko pour une spéciale émission DJ Arafat yebisa biso et idée on est outi wa petit lelo bilpe à côté studio après liwa a yembele pe chanson celle pe clip biso tout ozaki na Changu na Njil s'intéresse to monaki clip ya ba Jarka ya moto nde DJ Arafat alinga. Ouais, en tout cas d'abord na ko féliciter sur Bill Clinton parce que ça muta ba boule muta ba idée. Bill Clinton ezaki basala loko mo Didier Arafat ezaki kutu bientôt na ba décembre ninga za festival mo ba DJ. Donc ninga za Bill mutalinga za juriste na bango ba noko ba baraka ba bilo basala wana Bill na zo sala zo copier yo salibo. Donc ezaki ba projet basala ka. Mais Didier Arafat mo anolo ba ngai so lelo na zate. Et soki pe Bill okene liboso na nga ngai fona honorer Bill. Et soki nga na okene liboso ya Bill Clinton faut honorer nga. Et maloba netika na muto ya Bill Clinton bino e ko le karabongo te. Ngai fona raisonner pas premier fils na nga. Pour moi, je suis Didier Arafat, je suis honoré et ben Didier Arafat c'est moi. Pour toi, que les bisonniers sont 50 personnes. Total la makambe sala, mon aram muta na makamuku neza Bill. Parce que comme vous autres makamou neza Bill, tu as 100 personnes. Dans la Côte d'Ivoire, mobimba combo est en Bill Clinton. Mais comment vous autres manani? Qui est musicien Bill Clinton? Et tout en manani? Didier Arafat. Mais Didier Arafat, comment vous autres Didier Arafat musicien Bill Clinton? Donc ça dit Bill Clinton en Côte d'Ivoire, bazo c'est le gola or. Donc ça dit bazo c'est le Azo a Didier Arafat, parce que c'est qu'il y a fêté liwa Didier Arafat avec père naïe Bill Clinton. Il y a Bill Clinton atali non, ngai na ko kene bongo te na ko kene maboko pambate. Funa za na evre na maboko. Il y a mon qui evre na raisonner, na kata evre na sale Didier Arafat, biloko ya Bill Clinton mais mélange na Didier Arafat. Bref mona ki ozali na clip, Bill a lati na ba moto parce que ba ta kanse Bill moto Didier Arafat so yekola ki moto za pona Bill. Donc Bill Moutala c'est Didier Arafat qui pousse sa moto. Ce Didier Arafat a sa copie à Bill, il y a 100% moi na ye. Donc ça dit marabilo tout Bill a sala so monde ba tatouage à Bill bon nom du père Didier Arafat à bêta. Donc Biloko tout ya c'est bango tout bana monde wana. Non, quel monde? Quel yo si micro za monde ni? Caméra de filmer biso za monde ni. Mais aux TV, biso za normal. On TV biso za monde ni. Monde za TV biso so ba chrétien, biso so samelaga. Eza croyance biso ba congolais ne do ba baza na monde non. Monde ya biso tout na monde, biso so croire na Jésus parce que sans Nzambe ko télématé. Asali clip ba moto ba nini na terrain. Donc clip on a to valoriser sous valeur à dire Arafat ko aussi la raté. Donc clip on a pas bête yango asali nzembo na sens que eza nzembo ka ebemete. Etika la hommage ya libélé à Didier Arafat et ko bête na ba Trace TV na ba style sur Didier Arafat parce que to mati ba petit muso ba lanzete yo monagi. Donc ba musul de démonstration ya moto. Donc en tout cas na yebi ku tout en tout cas mon seigneur coup de chapeau. Ah vous avez na tout akumbanga. Donc Bill Clinton na Côte d'Ivoire donc bato bazo zelae. Papa nga na yebisi Martin. Ngana to na délégation parce que to na délégation. Oui, ngana ok na Côte d'Ivoire déjà, tous ensemble yebi déjà. Ma solo Côte d'Ivoire déjà na Bokasi surtout ya ba Karine Chamba balobi ba Karcha Sadi en tout cas ba mbote belé na niveau ya Europe nde bozali, bo soutenir surtout ba œuvre et puis ba journaliste na bino ba artiste na bino po to kende ko présenter RDC na niveau ya Côte d'Ivoire ko sala bien. Voilà. Yo mo peno o senti mo pepe. Moni tozo ke na guerre te, to ke pe na concurrence te, mais tozo ke ne lele bembe. Mais na kati que tu vas battre ah même babiso ba na biso ba mise ah mise na on impact ezaka bongo ah stade de Marti mise na ye yo mo omona kutu na ba na biso ah na Congo mbaye biso te o samba te ya ko lo ba pete nde to zalaka bongo mise ni na yaka na mupepe na ye na wazonga na mupepe na ye donc oza na ba succès peme na Bill so zo ya otutana na ebité to mona ki Bill Clinton ambassade ya Côte d'Ivoire na ebité a commis ba pressé boy ba chocho na ambassade na ebité soki alingi azala pembeni ka cercueil ou bien ezala ndenge ni non kuna bazo senga Bill Clinton to zana représentant na biso azo représenter ba congolais na kata Côte d'Ivoire asolaki na biso lobi maman ya Didier Arafat azana besoin mona Bill Clinton na miso dernièrement Samuel Eto'o azo tuna où est Bill Clinton bato tu bazana bazo tuna ba kombo ya bato bazo tuna kombo ya papa ya Arafat. Papa Arafat c'est Bill Clinton. Donc bato tuna où est Bill Clinton? C'est dit monyo sozo wana Bill Clinton azawa. Bo Bill azo wel sangote Bill albi à cause parce que biso tozo la invitation honorable Zakai Baba sozo la makambo pour na musicien pour na délégation de bazo qui ne Côte d'Ivoire. Mais Bill alinga ki nango avant wana parce que Didier Arafat a tiré orchestre. Bill il faut ba travailler ba biloko mususu oyoye a bosana ya Didier Arafat parce que mon kolango to mai pende baluka. Donc ma belle pende ko baluka. Le spectacle les a pas Bill Clinton. Donc mais pas razana
honorable bato lobby on a télévision mutaza na mo ya dire ya koloba eza Bill Clinton ba mise ba yokela yi donc il faut qu'il non avant Didi Arafat ata 2007 ata 2007 na Congo testament ya nani ati ya Bill Clinton ata yo musicien boza na succès o yo betaka ba générique bien o yo nezana yo kutu soki yo te Congo ma trop yé pe na liste te Didi Arafat bi moi c'est Bill Clinton donc ngai so na zate Bill Clinton. Et ça guerre et ça fait polémique et ça rend ndenge valoriser comme Bill Clinton parce que bato babosa naka bato bakansa Bill Clinton et Bemanyo te et Bemanyo aso to boaka eza pona bato bayaka Bill Clinton ko daete donc Bill Clinton ko kufa te ke ba œuvre na eza partout pe na ba orchestre na nyonso ba œuvre Bill Clinton eza Samuel Eto'o akendaki na mort ou bien Bill Clinton pe oui Samuel Eto'o akendaki et pas maman Arafat de mageti na mort atali bembe Bill Clinton pe mukolo ko kita so kita fa ba musicien na biso na Congo akinata la mwana e amona na no avant bato nyonso mona na cercueil et so de la délégation à Bissonne sommeillé à comment on peut au monde wana yo mo na démonstration bila ko sala na serre à hôtel matuta kumbanga atana solo na petit na ye petit au moni makambo yo boza na pomte yo kende bon c'est la biso terrain mais au père na mutaye père na mutapesa ki yo makambo ngane na yo zo makambo donc c'est comme ça donc bila ko pona makambo na parce que to yo to pesa ki mona makambo mona comme champion du monde. Moi, comme numéro 1 comme numéro 1 papa c'est comme si papa c'est quoi là qui déjà numéro 1 dans le monde. Moi, na comme champion du monde Trust TV obi ma papa d'accord champion du monde avant Trust TV. Voilà ndolo baba artiste na biso belé ba hotel biso siko bazo sepelate makambo zolo ba. Ba sepelate ndenge nini? So ezaki exemple na personne exemple so ezaki musicien ye marumba makasi alobaki exemple so ya kufa lelo ngaso na te président du Cap biso le fait président du Cap ah coup de chapeau moni batangi comme président Fali c'est-à-dire za grand oh Robino oh Fabio donc c'est-à-dire biso le boire ba flair et ça la bon moni air moni pouvoir y pas na ye faut boire flair obi baloba quel que soit le malheur est bon. Oui bien makambo ebele esalama mabe moko ye mutu mususu ye ko se retrouver na mabe wana et ça liwa et ça bembeza guerre ça il faut valoriser comme ya muninga Bill Clinton parce que honneur eza ya Bill Clinton mais bango pe bazo préparer tant ba ya wana yo lo ba ke Bill nde mutu ba roya mbele rôle la roi Bill boye au moins te ke bango pe ba ro sepela te po bango kuna ndeta musu ba ro beta ko leka nde Bill te menga na lobby nanga ope yebi ka ko ya fort nga déjà na lobby ke ba ke Bill okende fort parce que bembeza ya Bill bon ba lobby Bill okende fort yo ke bembeza ya Bill et c'est yo okende ko alika yabo et puis le big image ça ya Bill pour kuna ta bobino okena binote et ça a besoin Bill Clinton parce que besoin Bill ça y bembe et c'est bembe mais ça ya batu nyo so fait ba pesa invitation mais bembe pesa invitation te mais comme c'est bembe artiste biso do déplacer ça qui to sengi gouvernement et aider ba musicien pour ba moi déplacement ko kende mais père ya bembe donc tout akumbanga avatar mukolo makambuana oyo Arafat ayebi ke lelo so Arafat comme musicien ça Bill Clinton nde oza honneur ya Bill soki yo boy yango soki olukwa mo tika na yo et puis c'est problème soki tika na mais soki tika la te oyebi ke ngana ke kolela artiste na biso Didi Arafat mais batebe ke artiste na biso mais ça image ya mise ki ngandi na podium ekozala ndenge nini mokolo yango po tokomona ba Samuel Eto'o tokomona vraiment ba Didier Drogba tokomona ba tout tellement ebele ba kozala wana tokomona pe ba musicien so ba Fally Ipupa ba faire rigola ba musicien ba kozala tellement ebele bon to ebité ba musicien soki ba kozala po biso to kozala na sur place pour nous la ça ba image ba tout batela na République démocratique du Congo na ebité ndo mona aspect nango ekozala ndenge nini nani ya robeta mninga 3 points. Bon organisation ya concert ya kuna eza parmi par rapport ya bato oyo bazana au 4 organisation mais robeta 3.3 KO na yebi kutu parce que eza eza guerre te kasi yo poko mitango tanga komba Bill trop ezo sala déjà ezo matsa mafuta mais na matsa mafuta parce que actualité na mito eza ya Bill Clinton yo ko boya ndeni Arafat ye mona ba RFI total pa to tanga 2017 azo tanga Bill Clinton. Bon, yo ko na guerre na bine, ato ko na guerre, ato paroli mafuta, paroli makala, oh ngana ke lega Bill, o lega te parce que combo eza na Côte d'Ivoire c'est Bill Clinton. Ba bandero le mati partout, atie photo à Bill, atie photo à Arafat. Bon batangi 3 minutes. Na Côte d'Ivoire. Na mito Côte d'Ivoire sous Côte d'Ivoire te. Parce que et toi ke na sa na Cameroun. Bata France ba ke na ba sang. Davido ke na sa donc ba pisco ba za na Niger. Donc ba tuna ba ke na bloc ya makambu na bango ba problème na bango pour na Bill Clinton. Donc c'est à dire na mito muni tala ba les choses qui est rare et cher. Moni Bill Clinton a mis tellement mon a raté. Aza avatar, aza papa paradis, papa bonheur. Ce que bato occasion comme on a eu. Vous comprenez? Ce que occasion bato on est pour nini? Ce qu'on a hommage na yebembe ya mwana na ye premier fils Didier Arafat. Donc c'est dire eza guerre te, eza pe bitumbate. Mais ba ba tozo kene bébé mais on est à Bill Clinton. Et ça le quoi bino ba accompagner Bill. Et ça bino te? Et ça to accompagner Bill. Et ça yebembe pour na batu nyonso. Parce que ça matanga eze bemunyo sa olela yango Didier Arafat batasala ba fitingi na ye batunso batikala na ba studio
oh basala pe banze mona yebimina nute biso moko to na sorte no sala na yebimina nte donc eza bon to le la Didi Arafat na loyembo na makambutu nde mise balemba na loyembo mais bayeba ke day wana parrain ya dia ibembe wana eza nani Bill Clinton parce que ça image à Bill. Alors merci pareil Bembe Zabi de pareil Bembe pe babimi. Alors merci fondé les pères to comme na souka émission na habité au pesa numéro de téléphone na yo bandela ngata 4 fois pour na ligne ke bato bana niveau Europe na Côte d'Ivoire on a payé surtout na Côte d'Ivoire place Didi Arafat Akufeli babenga peyo pour opesa mo information tout ndenge to rokende pe na niveau ya Côte d'Ivoire je crois semaine prochaine déjà ba makamunion so ekoza déjà bien na niveau ya ambassade ya Côte d'Ivoire pour tozo landela déjà. Alors merci batu batala yo. Ouais d'abord pour na bandeko na biso baza na Côte d'Ivoire tozo ya ndenge bino bozolela kuna biso pe les samouraïs Bill Clinton tozolela Didi Arafat parce que tozo répéter sous ba production Bill 4 ans pour na Didi Arafat donc c'est-à-dire pour na ba fanatique na biso bozela Bill c'est du Côte d'Ivoire Bill azo sa sous image à Didi Arafat pour longa la maman souci parce que to wana ozala pe na maman Didi Arafat nyonso pour maman il faut longa la moi souci pour maman longa la souci mona mna Bill baraka do mona mna ke mission za complet donc oyo nde ba tutu ba bima ba coopérande ye donc tozo ya wana Boss la bino qui mais c'est eza matanga eza guerre tu to la Didi Arafat na kimia parce que massa na marté to kenane partout yebina to kitane Côte d'Ivoire bo mona ozapi bilili pour le numéro de contact pour ba ndeko na biso ba fanatique baza partout au bolimo contacter fonder les pères pour na information à Bill Clinton pour na information mususu ya Didi Arafat numéro za plus 243 89 66 76 932 89 66 76 932 so beinga ozui ngamoko fonder les pères soda mulongo aboya pété porte-parole ya mon seigneur d'Angwe et chargeur en marketing et conseiller privé donc plus 243 89 66 76 932 so beinga bokozwa ngamoko et Côte d'Ivoire kalaté tozoya bozela biso tozoya la Didi Arafat ozela gouvernement ba kanema honorable Zakayi baba so balandela makamsoki ba cédé biso avant bomona Bill mais Bill akoya avant donc Bill akoya avant azaki déjà l'ambassade déjà to donc Bill doit dans l'ambassade Bill akoya déjà avant pour na bino mo boye pour na expliquer belé donc boza na bino kimia to za na biso à part dire pour tout aussi d'être aux qui chasse to ça pe na studio de ce to silisi wana to zongi to za na studio to pas préparer ce qui bagala encodia qui bagala encodia parce que qui bagala encodia qui bagala encodia ni ngolo bage mona mobile azu pouvoir qui bagala encodia donc codia pas ba Congo bagala za mona mobile donc tu préparer qui bagala Bill Clinton na studio avec disque qui bagala encodia donc ya ngwana pour na ba fanatique so za besoin de dédicace au benginga na numéro na pesi mbala moto za lina yo pour na finir pour na ba remerciement pour na ba tout ba soutenir nga fona na garage na ba n'est pas mauvais Georges Moudiangombe mon poto ba bon séjour na yo za na kata Kinshasa vers Georges Moudiangombe et gérant Achille na kata hôtel Ibra mon ami to na kata hôtel Boss Ibra tous les travailleurs à Boss Ibra na pesi ba mbote belé gérant Achille do yeb na rané Ernest na pesi ba mbote belé bas le sako et na pesi Magalissa pour la taille qui contrôle taille mannequin na pesi ba mbote belé et Junior Tonda ba mbote belé Feliti Manzete ya mbila le nécessaire et après na zaki na hôpital mutu na no simanga eno zaki samba na pesi leader Samba Manioko Foot ya groupe List Boy Samba Manioko Foot na pesi ba mbote bena ba merci belé parce qu'il y a tika ngate et nous sommes za nae ba massa na tout site qui toko ma mission TV on a quitté l'envoi on a petit ma mission TV oyo mutu na do yena nga to sala ba pentacle ya makasi do yena nga mena mito na ba mboko te mais toi bana Fantomas donc biso to banga raté quoi donc yé tozala toujours na ye na pesi mbote pas ba fanatique tout pas Boss Ibra zo tonga Boss Ibra pe ba mbote belé et na pesi sou ba mbote belé pas ya empereur JP Lumbala mokonzi shiko PDG angaba pesi ba mbote belé na pesi tous les fanatiques balinga fonder les pères tous les fanatiques balinga Bill Clinton na pesi bébé Bilnat Biliane Bilif Bilson wana ba bébé à mon seigneur d'Angwe o ba fana na paradis ba bébé Bill Clinton Bilnat, Bilian, Bilif, Bilson. Donc, on va dans le paradis. Pour moi, il faut foutre bio que Lola. Merci Fondé, merci voilà. Fondé. Alors, merci. Contact sur plus 243 89 66 76 932. Massananga atosé mon continent kata Suisse. Alors merci vraiment na batutu bolanda botali bomoni Fondé les pères ndenge to parlo hier pour to sara ba style la différence to côté musique to changera pe ba marque ba style ce qui politique pe ba marque ba style. Alors merci vraiment na bandeko tout
il y a République démocratique du Congo, oh vraiment besoin un niveau est, Goma, Congo central, au Katanga, partout dans Lubumbashi, oh vraiment besoin benganga pona koué na ba province tout ça les missions, surtout bande on a biso à Beni, oh vraiment pas si ezamakasi donc na pesi bino bambote trop, Kalate après ba makambo a Didier Arafat. Toroza déjà tout il y a Lubumbashi pour nous ça émission côté la paix population ndenge ezali alors merci vraiment na Junior Lange na niveau il y a States aux la biso couple Gobe Madidi na Caroline du Nord États-Unis merci na Karsha Sadik la Finlandaise na Finlande merci vraiment na Karine Chamba na niveau il y a Paris merci na président Chikito Mushashino na niveau à Paris toujours merci na Bing Shing na Londres merci na Pablo Nsita l'économiste toujours na Katia Londres merci na Moro Bombito na Paris au Bozo Talabiso partout Jacques Ochudi na niveau à Turquie balobi bilamande Jacques Ochudi balobi toza toujours ensemble merci pe na DJ Abdul pour DJ Abdul na sengo merci pour outa ki okitimba mon avion au Benginga au bito ça l'émission tout ça l'équipe émission où les gars kitoko spécial émission il y a DJ Arafat donc Karsha Sadik tous toujours ensemble ba Karine Chamba et masananga bazo soit déjà hommage à DJ Arafat à partir na 20h na Trace TV na ba chaîne na biso a déjà ibanda partie à week-end donc nzembo na déjà bozo zwango na Trace TV bozo à 20h mais na biso awa donc da week-end à 8h 48h bozo zwango déjà. Donc, alors ça. Merci vraiment Borota la Bill Clinton pe to la samino ba image o ndenge a tourna ki nini clip de sili tant clip e bima to tiango pe na ba mission TV mais c'est juste ba ko bo monde ande ba illustrer ba bilo msusu et salut moi kitoko na mission merci na Moïse Kin réalisateur o to tourner lelo ya ma mission TV Martin engi vitesse affiser sur la likambo ba lobi mutaleki fiser na vitesse azate to zana pour nous contrôler ba tout au boyo fandi merci vraiment. Ma mission TV, le miroir du monde.